Mbote na baninga na ngai ya réflexion. Na ye pona meka ko sala mwa commentaire na sujet oyo bauti ko débattre mikolo oyo nani bakoki kobenga mwasi ya valeur. Na kosenga botende nga penza rigueur te. Toza na kati ya réflexion. Ndenge papa Lumière alobaka na réflexion bato bayekolaka bato bazali mpe oyo mpe bayekolisa do bapesaka biso mpe mateya po toyeba. Alors ngai naza na groupe ya ba blanc bec ba novice na ye nde mpona yekola. Réponse na ngai na kopesa yango selon ngai. Selon ngai na ye naloba tout simplement ke na makanisi na ngai ndenge na moneli na raisonnement na nga na opinion na nga na conception na nga na jugement na nga to pe na réflexion na ngai. Ko valeur ezali mérite, ezali lokola prix, ezali mérite, ezali appréciation oyo bazoko apporter to bazoko pesa na mutu. Niti awa lokola tozolobela mwasi, donc oyo bazoko pesa na mwasi compte tenu ya action oyo asali oyo etindike ba apprécier. Mwasi tokoloba mwasi de valeur bakoloba par exemple bamusu bakoloba mwasi oyo atanga aza pe mwasi ya valeur. Bamusu bakopesa pe valeur mwasi oyo asalaka bapesa pe valeur na eloko oyo asalaka ya mosala na ye. Musu bakopesa ye valeur mpona nini babike ye abala mais bandeko nde musu babala te mais ye abala bazopesa valeur mpo yo bala. Musu po mona obala na yo te mais okota libala tanso po kota libala mo pe oza na yo bien do bakokipe kutu te osala mariage o nini bazomona na valeur mpona nini oza na libala no mobali azwa yo donc akipaka yo pe bien boza na bino très bien bakopesa yo pe valeur. Nayoki bandeko bazolobela concernant basi ya ndumba. Bandeko basi ya ndumba oyo baza na valeur bazali tant biso tokozango en général ke mwasi ya ndumba aza na valeur te mais valeur ezodépendre mpe na bato oyo bazopesa ye yango. Baninga mosusu ya basi baya poto na kindumba na bango babengisa bandeko na bango baya poto. Omona mpe abengisi 5 personnes na kindumba. 5 personnes atan bakoya bakokumisa ndeko na bango abengisi bango bakopesa ye valeur mpona nini abengisi bango. C'est-à-dire que valeur na ye ekozala te na biloko oyo azokosala ya kindumba me bakopesa yango na ndenge abengisi bandeko. Basi mosusu tomona baza na kati ya mabala pe bamosusu basala kindumba me mwasi mobali azorespecte ye bayebani basekret na bango mpona nini mwasi azoyela ye mbongo ye azomonela yango bien. Na kopesa exemple moko masa moko boye aya na poto bakutana na mwasi moko na poto bakutani awa balingani na bon bavandi ensemble mwasi azali na mokanda te mobali mpe azali na mokanda te ye kosalaki ye bayokanga mobali barefule ye mobali azonga Afrique mwasi atikalaki donc merde donc ya kosakana te mwasi abanosaki kindumba wana asalaki pa aluki mbongo ya kindumba azongisi mobali yango na poto. Ntango mobali aye bachange mboka babwaki na bango sikoyo epai ya mobali wana mwasi yango aza na valeur to aza na valeur te po ya komona te acte oyo mwasi atikala osala na nsima mi ya komona acte oyo mwasi azongisi ye na poto. Donc okozala no mpe mwasi ya ndumba mais oza na valeur na yo quelque part na acte oyo osalaka. Voilà nasuki wana merci.